mbote na bino balandi arrête Kilumbu Shembo TV na télé misusu awa pona kosala elubu na biso ya volume 2 ya soso o atalaki volume 1 na lakisaki ndenga kosokola soso tozala kebele tokendaka na ba magasin toke kosomba soso tosombi nyama tambisi oyo eloko nyonso balongolaka zei nango soko sala tangulu mbisi nit ba mbisi angola ba mbisi nyonso zaka zei nyama soso efandi mikolo na mikolo na kati ya congélateur ava ya kolamba ngo osokola ngo bio kati yango jusqu'au mai otie na keto to otie mai na nzungu na babola soko za na keto te toki oye kosopela ngo likolo ya soso likolo ya nyama wana o mona tango kosopela ko mona biso ba salité e ko biso mai moko lokola makila donc batu muso to lamba kaka to sombi biloko na magasin na ba shop na ba boulangerie et na ba boucherie toye to soko to lamika na nzungu to liaka biloko ya salité po biloko wana ezama nyama nete biso na poto bakola kana bango na bakisi bakola ka normal to bakisi ba tuba bango oye batongani batu ba bango mais yo kwa kako zuka ko sokoli ndengwana okati olambeli batu soso il faut aussi sango zei na bakisi wana na kisaki na volume 1 soso na ngai yango wana ezotoka soso na ngai nde na tcheka ngo na maya moto makasi et bimisi pela salité ya maya makila so tata l'épisode 1 akomona ngo na fanisi yango 10 minutes na ye ko sokola ngo lisusu ko resokola ngo lisusu nde siko na tchango na moto na kateli tangausi na ngala zui tangausi na zui ai na zui matungulu na zui mwa poireau na tout yango na muscade nde na sopeli yango sikoyo ekomi kotoka tango na tchaki mai na tchaki na nga mai ebele te kaka mai wana ebandeli obozomona ya soso yango moko ebimisi na baguo na tutaki na kati ya brenda okotango na kati ya liboka nde na sopeli yango po baguo wana ekota na kati soki etoki mai ekokite mai ekauki na komeka soki soso elembi te nde na koso na bakisi mai mais bozanga citron te na tchaki sous citron j'ai à citron oyo ata citron à fraîche soko za ngo okiko sopela na tango wana tango eza ndenge wana bomoni bien soso eza pembe okipe kotumba soso boyete soki eza pembe e pesa couleur mabe bozoma nazo poussa caméra na ngai pote ezobimisa ba vapeur wana nazoko komona ngo nazoko komona bien te toza na goût na biso na Kinshasa ba biso asela ka goût ya omoni tomate ya fruite oya fou oya mbuma basala na poudre basopla ngata na mbisi ata na mapopesa nyama couleur omoni mbisi ya kotumba ata nyama kotumba ebonga ateka ya kotumbeza ka pembe ndengwana biso siko awa tosombaka oyo spice oyo goût bakomi paprika nete soki ezala monoko nini yango nde ekomisaka soko ningo tumba nyama ekomisa yango rouge ntango ozotokisa rouge wana po ekotaka na kati ole nyama ntango kotumba ezala pembe esalaka bien te mpenza yango wana bomoni nde na bozala na fongola bomoni ndenge eza rouge ekopesa soso na biso na couleur ozomona bomona ntango na kotumba na kopresente soso na nga totya mpe ya kokoka ntango na kopresente soso na ngai bokomona ndenge ekobima soso na ngai ndenge ekobima couleur wana bozala na balola na ozwa lutuba ya mwasi oyo épisode 2 ya ndenge akosokola soso tosokoli yango wana bozala moto tozo expliquer yango nalingi na tie couleur na ngai wana po epesa mwa décoration mwa couleur na soso ole soso etikala pembe ndenge wana ezotoka mpenza omoni soso natiki yango mpe mwa minene po eza kotumba na balola yango natya mpe couleur natya mpe poudre wana goût wana lisusu na koto oyo ya sera deja esi ekotaki couleur po ntango na kotumba ezala pembe te moto aza na façon natumbelaka soso oyo te moko te mosusu bamiso baka balambaka boye te batiaka boye te mama moto aza na ndenge na ye yo olambaka ndenge nonga mpe mbaka ndenge nanga so moto mosusu ameki yango ayoki mama atiaki mpenza bagu moko ekokaki awa nazotia goût oyo po soso ezala pembe te ezala rouge mpo wana linga so natumbi eloko ezala mpenza couleur rouge nde mpe c'est esthétique natiki yango sikoyo awa na moto ya tolekisela yango mai ya cdg ekotaki couleur po eza ya mipimba yango nde bomoni baya mwasi nasala yango na nzungwa
munene pour etoka bien ezo espace atako ozotumbeloko ozotokiseloko na biki eza nyama mais faut tikela mopezo mu pepe yango ndefo boza kapela banzuma minene na kitoko boneti ya boye ekotoka à l'aise ekochanger couleur à l'aise tant ekosala nakoya kotyango na four na biso awa nakoya kotyango na four na biso aba ya mwasi na kotumbango po toza butu mwena tia makala eza te na tumoka na four bokomona ndenge kobima kitoko. Ok, bye. Épisode 2 na biso ya ndenge kosokola soso to sokola to tyango na moto e komi kotoka ezo couleur na ndenge te za pembe bon ngati botu maka bloko za pembe et puis ça esthétique. Ok, bye.